ndenge totaki koloba ete inventaire nyonso génie nyonso créateur nyonso oyo asali eloko na ye moko atikala na kati eloko wana bongo ingeta ya omoni bainvention oyo toza nango bisaleli oyo toza nango eza bato babimisa yango ezalaki kati na bango bamonisi yango libanda nde bongo batikali kati na biloko na bango na kopesaka kombo ya biloko wana balongoke ndenge moko mpe mosala oyo ya tata oyo tosala ya kolamusa bayindo na pongi oyo loposo pembe loposo motani loposo mosaka balalisela bayindo baloposo nyonso euti libanda ya Afrika e bango bakoyaka mpona komplifie kopia susu dose ya pongi na bayindo na bamécanisme basystème bastructure nyonso bazosala ezalaka koloba ete l'homme africain moto moyindo kanga maboko basalela yo e bazwa ya yo koloba te balongoke lokola mosala oyo ezali mosala ebandi na biso te ni kutu na mission ya nzila kasi ebandi wuta kaka toyambaka lokoso pembe na mabele na biso bakumbeli biso kilikili viongolo mbutu bakumbeli biso etumba balongoke bakumbeli biso mai oyo esengeli bongo tobunda otobimisa yango lokola mosala mwe bandaki na bango moko me ezokoba banani bakozala pene ya mosala oyo mpe bakopesa maboko ya bango moko ba ya molimo pamba te bakoko babiso batiki sikoyo toto ya mosuni ya vita nkanga tiki kumu zinanku atiki amoni ete nasaki libebi alinga zongela bokoko boyindo bonzamba bakoko pamba te andimaki mateya ya catholicisme lera alingi ase ressaisi bapoisonné ye epesi Afrique nyonso pasi toyeba ete christianisme porte d'entrée nango ezalaki wapi na royaume Congo na pire Congo eza porte d'entrée ya christianisme balongoke ye soki eza porte d'entrée cela veut dire ekozala pe porte de sortie balongoke ebaye oyo ya molimo babandaki makambo yaki mpavita fumuki mbangu balaki akoya kosukisa makambo zenga mambo soki musala oyo po ezwa etombwa nango po etombwama po eyika mpiko banaye bakozala kati nango bakosungana bango moko fumuki mbangu mama te eza evre na bango balakamaki na sango oyo bango moko bakoko batikala biso sango oyo nde bakoza basomi ya yango nde bango bato bacreye evre oyo balongoke ezali makanisi ya mutu te kasi eza bongo posa elingi tata wapi oyo likokisi koyaya walongo fumuke balongoke balongoke alelo moto tia nguya ya walongo fumuki mbangu eza epai na biso bana babango lelekoki ye na bokambami ya misoni ya nzila ibongo tolobaka bika nisoni ya nzila mite ya ntwale ya songela beto nzila ya nani la fumuki mbangu bongo ingeta wala sabiso nzila kaka ya walongo fumuki mbangu matondo mingi mona kituka banzala mpande kiteleki na mbuba mona bika twasonga zola twasala kisalo mokati ya mpova lisiku ya batata bafumutulelo mona kituka banzala mpande kiteleki na mbuba mona bika twasonga zola twasala kisalo mokati ya mpova lisiku ya batata bafumutulelo balongoke kembo mona kituka banzala mpande kiteleki na mbuba mona bika twasonga zola twasala kisalu mkati ya mpova esiku ya batata bakumutulendo balongoke kembo balongoke kembo balongoke kembo alelo moto fufamu moto tia ya walongo fumuki mbangu ezalaki mpona biso selele mbami kinona selele mbambi kinona tana mabanga tokopasola nzela tokotimola mpuku na maboko ingeta ititi mabwe
Mabwe, mabwe. Mabwe, mabwe. Wana batterie de guerre ya leko oyo eye. Balongo ke. Kembo. Tumba oyo tokolonga yango bongo. Ingeta. Ilongo bongo na nesonga nzila. Balongo ke. Kembo. Nika nesonga nzila bita ya ntwala ya songa la beto nzila. Nzila ya nani? La fumu kimbangu. Nzela ya fumu kimbangu eza pe facilité. Nde bongo mokolo malelo na manaka ya bapaya. Yango nanu bopesi biso ngonga ya bofandi. Po tobeta lisolo ya balongo fumu kimbangu na mokolo ya lelo. Ingeta. Matondo. Mais bilili kuna batali soki bilili eza malongo fi biso bobomisana. Tata Kembo, motala soki matondo. Utelema lolenge mosusu kofanda pe. Lolenge mosusu. Balongo ke. Kembo. Kasi lelo bongo kolandela manaka bapaya. Eza bongo mois le 20 10 mois 2024. Moi inga ozo tozo sa l'émission lelo na ngonga ya 13h. Makambo ezali minene. Mokili pa yekomeleli pa to muti pa to sai pa to linga to kende. Eza na indice moko te eza koloba ete tozo kende to tozo zonga na kimia. Kasi ba sinyo nyonso eza en rouge zoloba ete pa tozo kende mbeba ikozala makasi. Balongo ke. Kembo. Mbeba ikozala makasi. Déjà elobama mwa mingi si totalisa yango mwa mingi ete troisième conflit oyo ekotika loposo pembe te. Pamba te moto oyo akweyaka oyo nde aza ya kotelema bongo. Ingeta. Lokola moyindo aza deja ya kolala ye akokweya su ndenge nini ye nde kozala se asani alamuka. Balongo ke. Kembo. Ye nde fo alamuka oyo nde atelamaka ye moto akokweya. Pamba te kotelama ya l'Occident, pouvoir militaire na bango, force ya l'Occident, technologiquement etalisami bongo na États-Unis d'Amérique. Balongo ke. Kembo. Lokola bokasi ya loposo pembe eza concentré na États-Unis. Endimami na banso. Aza bongo pouvoir militaire. Hapi na pouvoir économique bongo. Ingeta. Kaka ye. Donc soki ekokweya soki nzoto ekokweya kibanda bongo na mutunde kweya balongo ke. Kembo. Wana eza ilingi itata mokili balongo pe bakoko. Pamba te soki champion azali eza pe na champion moko quelque part aza kosentraîne po ye place ba trône ya ki champion bongo. Ingeta. Ya ndenge lobani so na nzela nibo ebele. Et pouvoir oyo ya l'Occident déjà eza na limitation mais ekosalama pacifiquement te ekozala kobenda na kotika mwa kolinga te atikela moninga. Le plus grand ennemi ya États-Unis eza nango Russie te eza pe Palestine te eza pe Liban te mais eza nini eza Chine. Balongo ke. Kembo. Plus grand ennemi États-Unis eza bongo Chine. Po Chine ye nde moto aza détenteur ya pouvoir oyo. Wana bongo eza flash mpona koloba ete un homme averti En vaut deux. matondo mingi. Nde bongo nengo ya likambo tokoloba na mokuse kaka. La vie est un combat. Toyebeli bongo. Ingeta. Balongo ke. Kembo. Soki mapongi ezali par rapport ya climat totelama to tofungoli ba fenêtre mpepe kota ekoyi kolongola biso pongi. Tata Kembo kofungola janela soki mwa pongi kopesa ofungoli janela ofungoli fenêtre. Open the window please. Yeah. Thank you.
Matondo mingi balongoke. Kembo. Soki mamupepe ekozala malamu mingi. Fungoli ata ozali fungoli yango. Ya, molimo monsieur. Lebongo nengo ya likambo to mutu ya likambo oyo tokolobela lelo bomoi bongo eza etumba. Matondo balongoke. Kembo. Balongoke. Kembo. Na milolo eutaki koleka bozonge balongo fumuki mbangu. Pour la première fois tout le monde nombre ya ba très bien ezala ebele koleka. Na tosala nombre na te batu ba like to ba aimer émission balongoke. Kembo. Ndebongo lelo tokolobelela itena tosomi tolobi yango mpona koloba ete tolobaka mbala mwana soki sabotami soki azoli mokili ya molimo te sukani ezali kokola kaka. Donc mosala oyo ndenge ebandi sukani yango esala nini il faut ekola eza processus balongoke ingeta ebandaka kaka moko ekomaka ebele. Ebandaka moko ekomaka ebele. Ebandaka moko ekomaka ebele. Matondo mingi eza principe na kati ya nature. Nzeta manga tokona bamanga ebele ebanda kaka mokoko limo Moko. matondo mingi. Nde bongo la vie est un combat. Bomoi eza etumba. Bomoi oyo toloba eza etumba. Kasi par définition yango bomoi ezali eza kaka kozala. Mutu aza na bomoi azalaka. Balongoke Kembo. azali na pema na bomoi na ba mouvement aza na liberté ana choix nde bomoi azali. Komba ezali nini? Etumba ezalaka nini? Etumba ezalaka kaka oyo etelemeli yo likambo situation moko songolo kaka etelemeli yo nde komi etumba mpona yo. Balongoke Kembo. donc kozala ya mutu eza bongo kotelama na chaque évolution na chaque étape ya vie ya eloko eza kotelama. Fait eza ko empêcher yo o atteindre objectif eloko oyo kosala. Et s'opposer na yo. Et c'est ce que yo o déployer o dégager énergie supérieure ya obstacle oyo etelemeli yo osani o renverser yango. Balongoke. Kembo. Balongoke. Kembo. La vie est un combat. Bomoi ezali etumba. Kasi etumba ngo eza etumba ya mukolo na mukolo. La vie est un combat à permanence. En permanence. Ezali chaque éteni, chaque étape, chaque virage ya mwana na moto ya bala na bato. Ya ekolo. Ya lisanga ya mutualité pa bato bazali. Eza bongo etumba na etumba pour atteindre niveau supérieur pour bozwa elonga. Eza bongo bitumba moko eza continuellement ekostopete balongoke. Kembo. Est-ce que toso sur la thème ya lelo Ngeta. bomoi eza etumba etumba yango eza kosenga lolenge moko ya yo kozalela na kati ya mokili sopo mokili oyo tozali na bomoi kati ya mokili bongo Ngeta. batiki biso na mosuni nde totie bango na se ya mabele mpo baza lisusu te bakomi bamwe balongoke. Kembo. toloba bayi oyo tomona na visibilité boye. Donc eza kaka kozala ebaye bazali lokola toza bongo ba énergie to toza ba moto soki babi omona mutu aza énergie bongo eza moto. Donc lokola oza moto ya mukie et moto wana ezalaka tranquillité eza bondongwana oyo musu aza pli moto makasa oluka amela moto ya mukie atumbisela mukie etufe ya mukie balongoke. Kembo. Moto ezobundisa kaka moto na moto azobundisa kaka moninga moto kati na nature balongoke. Kembo. Bomo ya moto ke bongo etumba na etumba po bongo toza ba énergie toza bongo ba moto toza bongo ba mipepe ekondongwana wana nde epesi équilibre na kati na mokili. Lolenge ya vélo ezali
bicyclette, bike. Malongoke. Yebo. Olenge yango eza bongo na déroulement. Po eza en équilibre, c'est bongo eza la marche etambola. Omona zo équilibre. Na soki a telemi a stationné. Il faut bongo atia lokolo. Troisième jambe. Po bongo vélo stika ya côté la main. Eza la bongo ngui. Donc vie eza okende, vous en équilibre. Botata na bo mama. Négatif na positif, positif na négatif. Mabe na malamu, loi de deux, loi ya Kiwel. Balongo ke. Kembo. Bomo imoko te ozala kaka na ngambu moko. Bomo imoko te koya kozala kaka na ngambu moko. Ke na ngambu moko lingi makambe ezala kaka malamu te. Po malamu wana ekobota pe bongo négatif ni to bongo kobundisa na ye. Balongo ke. Kembo. Mabe wana ekobota pe bongo bolamu oza bongo au contraire pe s'équilibre na ye. Balongo ke. Kembo. Ete bomo eza etumba ya mokolo na mokolo. Est-ce que to sosola mutu ya likambo ba to yoka na ngonga oyo. Ngeta. Bakoka balobaka mingi na masese. Ezalaki na boka biso malamu. Na mutu moko afandaki na mboka. Alobi awa nyonso ebebi kaka. Nazongisa boye kokoso. Naloba takoloba kaka boye problème. Nakena likwela problème na boye. Nyonso osala mabe na mabe kokoso na kokoso etumba na etumba. Et à ce décès, le but est natika kamboka. À décès, tika mboka. A dit kufana na bateau yo. Ils ont un problème. Bateau yo On a ça la nini na malonga po bandima. Po ali kaka ngai. Po ali ka fait comme la kaka ngai sali bango nini. Na zone bisaboye. Na sala kaka. Azui ayenzela kaninga kwa tiki nyoso alaki kuite na mboka ake na zamba balongo ke Kembo. akoti na zamba nzoka lenga kenda kazo kende azwaki pe singa na ye azokena singa na zamba alobi ngana bino lelo isi esili to sila na kama mbamba ke sila kaka obaloba kicha to kabana kaka Ititi. Mabwe. Ingeta village to zui foko démarrer kaka abi na kende kaka wa abi singana ke ake habiter la pembeni ya zamba wa ba wayoka bato yo ngana ba mosu confiance te pona mboni to sila na kana bato asibi singana okeni ake na zamba pena kakati ya mfinda pena na forest soki wapi ndonga papa ya oyo ake penza alors kokende ake ya bibo awa penza mto mona pe koyoka ngaza azate komi na zamba amati pe na nzete amati na nzete akanisi singa Bon, ngai awa kaka natika moki. Okay. Asali pe basala na mwane po lero ko sala mayo ni ko sala po ekanga pena makasi okininuka balongo ke Kembo. Balongo ke Kembo. Abina kende kaka ati bongo ne matondo kaka kimo ngeta position to zuri kabila bongo singa na alingi siko azwa ne asalaki ami coach na mutu balongo ke Kembo. asali bongo ne amati asinga kangi deja akiti azui moi eteni ya koni ya nzete atiaki amati posiko ami kotisa ayoka kuna mama kele makeni kuna ngani kimi kuna na mboka na kakata mfinda awa nalikutu nyama ya to ya so ngata ko so mena mona pe nyama te adivata ko divore atela matiti kunizo no segi nyama kasi nata su batala boy amoni mutu
Abi oh. Mais kama beka yango bali kotika ngate na sala mukilini. Na sala mukilini na kimi bino anga nzambe. Akomne koyima. Mtaba taleka. Haki ya mati. Acha hautaleka kaka. Oh. Mtu ningeni na olo bati ale ko tawatala kaka. Hautaleka. Na bisika mtu na matita hautaleka. Wali kambu, toli kambu te. Likambo. Zali kambu balo moke. Kembo. Mtu na kima kikuna na kimi bato ma ba problème wele kima na mtu. Ba usuke le kinga na sala malamu kaka mabe pe kaka mabe. Na yandi susu awti. Azo ba susu te. Habité. Na tunana na yini. Balo moke. Kembo. Oh. Mais ndeko yo nini na ngai? Nalo bana yo nini na ngai? Hatalika. Abi yo nini olo bela nini na ngai? Habité. Nana likamna yo te. Abi oh. Kamna te. Siko habité. Sisa kosala mayoza kosala. Mali kosala bongo si osilisa. Tongana za bilamba na. Abi silisa mayo lingo sala. Maye ngase ezani. Komibo. Soka osilise mayo ni sala. Ami diendika. Na komibo malingeta. Nena simangana za bilamba na. Eyo tie maloba na tiens. Donc bon moyeza etumba na ya mokolo na mokolo. Bon moyeza etumba mokolo na mokolo. Donc bilamba na nga eza na tina na bamususu na singa misimbelaki na eteni ya ebonga balingaki ya matelela ikomi ekilo. Atali siko na sui moto na kati ya matiti mutuka kendima bite. Sisa kosala na ozi akabila mbana. Yasi kwa zasuna makasi ya komijembe. Kato. Zasuna makasi ya komiboma. Kato. Iso ngake mboka te, iso ngembo. Mboka. Tika na mizonga kaka. Aso ngimbo. Elobi. Azalaki siko na frontière déjà ya baya bomoi na bayi batikaka biso na bawei to na bazongi na mokila molimo balongo Kembo. na bazongi ya mokila molimo bambasi awa baye mabe awa ingeta. Alors ne amoni akomi na visa à Misri parce que déjà ami bomaki déjà c'est ça mike ya nzoto parce que atika moisin ayekana acte amoni sikoyo bayi musu bazosenga elamba wana balongo ke Kembo. donc ezali elamba oyo tolati te nzoto ya mwana moto ezaki bongo Elamba. toza bongo bamipepe to biso bia toza bato ya kati oyo nzoto oza bongo elamba tolati po tomimonisa bongo Ingeta. leri ye azoluka kokima makambo po amisala mabe makambo eleki ye nzoka définition si eloba ke bokoza na bomo eza bongo etumba mokolo na mokolo lobi tozotanga na nzela ya zoom banzi toyebi mengo yango eteni ya Allemagne landaka bémission na ye émission kolanda nde abenga biso toyamba kuti na kisala na makela kisala ya musulu tozokota po totanga liteya ya bendele ndenge toloba na introduction habité mokambi ngai na kindaka nazongaka Congo après avoir kozwa mikanda na Allemagne akendaka Congo
En 2001, 3 jours avant d'assassiner le président Musée, Laurent Désiré Kabila. Balonke Kembo. akendaki Allemagne, je pense na 90. Elenge mwasi ela komi mama na biso olimbisa otangi kombo ndengwa milolo mumbanda abi nakendaki Afrique na bamituka nanga mibale d'Egypte na Allemagne. Ndenge nakuteli bango ngabi te natika mituka oyo lokola etekami te natika mipa ya ndeko banoso ane malamu me aza ndeko ya famille penza te abane kosala bongo na banque te natikela ye lokola aza deja na situation stable akosala mai oyo ndenge bani akosala par rapport na kuteli famille eza bongo kokoso dernier jour na ekotika ayebisike famille nyonso apesi oyo ayaki nango abi nazongaki soki intervention te mbe naza na bomoi te nini bapropre ndeko na ngai baempoisonne nga balongo ke batieli ye poison batieli ye poison zelo oyo abeti yango mpona nini tokomi siko na difficulté ya koconvaincre ye koinvestir na Afrique totalisi bango ete non ekolongo bana te obanda liboso kosomba ndaku na mikili ya bapaya mais otiki mabele na yo po toyaka awa na objectif moko koluka bomo ya mosuni balongo ke bongo bongo te bomo epene toyaka koluka bomo ya mosuni na bapretexte nyonso bongo tozwaka mais objectif kaka koluka bomo ya mosuni po bango baindustrialize mikili na bango siko epesi baemploi bongo bibiso otikaka na mode de vie primitif oyo bakoko bazalaki mokie ezalaki suffisant mpona bango lelo oyo nde mokili ekole tokomi na insuffisance ya baemploi bongo nge eseke tooluka sikoyo mpa oyo misala eza ebele elokosida bongo atie bastructure oyo eza kopermettre bapremière nécessité eza susu miracle te eza bongo vino normal ya bato balongo nke nge eye kosala ete ifo na déploie susu énergie makasi amnanga kuti pani na lotangela anzela journalement lobi toto kokitanga na bango kokotangela ba samedi dimanche bosangani balongo kembo ne eko sala eta na kuti ndako oyo na sombi yango ya kosomba na somba za ndako na mona fandaka alors bande kone bateli ye poison na likanisi ete ye azonga dans 3 jours ebele akokufa sikoyo bango basala nini bakende ko retire mituka wana po bakopesa parce que baza baye ya famille baza baye ya makila sikoyo tata wana mutu apesaki responsabilité wana na banque donc hayaki na chose feka azongisa mituka leka deke ye akomi kaka mbu asentir kaka mnoko ekauki abite lokola mpe na mikili ya bapaya organisation ezali mba moko pi hôpital baekodeketabi na kota koma moko ezwinga bambula ti batretinga na koma li na komi boye bongo sikoyo tata ngunza ozosenga wasu nazonga na mboka na konvesi na mboka wana abinkatu balongoke nde ingeta nde esali mpenza ete sije oyo ebeta mabomo eza etumba mokolo na mokolo eza kaka etumba ezali kaka etumba ezali bongo etumba donc toyeba ete tokuti mokili na kobeba na yango bizaleli ya bandeko ya mabota bandeko ya kozala kati na ki amitié na kondeko kati na bakolege kokola eza deja ya kobeba pamba te mundele akumbeli biso mai oyo ebebisi biso na ezaleli na biso ya mokolo na mokolo chacun pour soi Dieu pour tous akumbeli biso mai oyo ezalaki ba anti-valeur ezalaki ba valeur na biso te akumbeli biso égoïsme effet kaka deja ya kotangisa mwana
ete abomba ba réponse na collègue naza premier ote déjà rando na bana wana balongo ke o aza faible mais akozwa alimentation to longengo to bokasi na o aza pene na ye ore basungana te tala réponse na zwaka lo lenge o oyo tala masuna soki na izongi ndako na sakanaka mukie na zapi na tana ya ko répondre ba matie oto otanga mais balakisi bana bongo te ya kobomba ka ba réponse yango komona na mukanda oyo roi Léopold II asalaki ya kotinda charte ya ba impérialisme ya kotinda ba missionnaire catholique ba débarquer na ancien empire Congo na Congo belge aloba yango prendre aux Africains à croire non à raisonner balongoke Kembo ko raisonner zate or il faut que muninga bate ya biso ko faire réfléchir bana batanga na réflexion mais ekolongola biso kotanga tina niveau ya universitaire mutazo tanga espoir ke bongo akeluka musala donc il faut totanga na système ba koko na biso là au komi déjà na niveau ya likolo au considérer que yoza ange oza motindami donc là oza motindami niveau otangeli makasi niveau ya capacité intellectuelle yo ye nango et monisami donc elobi ete yo il faut apprendre à charge ba faible balongoke donc yo ne faut la mokeli ya misala mais totangeli bongote ndeko biso etumba balongoke et comme eli biso etumba donc etumba la kati ya nation na biso pour programme scolaire oyo etelemeli biso eza kosala bato tina etemi ya likolo ya classe ya likolo basengaka ba transport nation basilabis baderangeaka bato et ayebi te ke yende face la musala pe programme moko ya ekangi bato ta ebele pona sima okende koluka musala donc comme la détenteur ba papier oyo mundele akangeli bato ta ebele il faut kaka orate sili komi gaillard zéro balongoke yango moni ekosala mingi ete tondo mwana toyinana to batie biso komba moko artificiel komba wana artificiel faut bongo to bunda yango il faut bongo to bunda etumba wana balongoke kozala ya biso kati ya mokili bongo etumba na etumba donc toi na etumba na bashwa oyo toza kosala pamba te tata mama abokoli mwana ndenge abokoleli donc toza baresponsable ya ezaleli ya bana na biso a 50%. Omwana mwana pe ayaka na comportement pe na ezaleli na ye balongoke mwana mosusu apelaki bolakisi ye te mais ye moko azotala aza na capacité moni aza déjà éveillé et a facilité babotini tâche esika baloba ebele batya énergie ebele da ana bacompréhension na ye atangaka ye moko sabatinda ana partage ana mwa ndenge ne ya kozala mais toza koloba te azala hypocrite balongoke kasi eza mpe bongo lolenge ne ya koyela donc tozoriente bana ndenge bana bayeli lolenge bongo kizungije na environnement na biso ekoye bongo malsain ebebi ezaleli bongo ya loposo pembe ebebi alors etumba wana tozokoma responsable ya bana epai bakokende kosalela bomoi po bakoderange kimia ya bato ebele soki tooriente bana malamu te toencadre bango malamu te bana ya bankento mpe bana ya bakala pamba te lelo babitumba tobunda kati ya mabota kati ya bolivu kati ya bafoyer eza bongo ebandaka na bandako batata na bamama na biso bongo baantetaka bana e bakolisi bana olenge ya malonga te batiaka rigueur mpenza te elelo batata bazonyokwama na bacomporte ya banengwa bongo lelo mpe banengwa bazonyokwama na bacomporte bana bakarate ya batata bongo epamba te touti nango na mabota eza bongo etumba lokola deja olingi kobota yeba mpe kobokola bongo
po toluka ba bitumba artificialité et toi bien na bitumba naturel na biso ya équilibre ya vie ya kozala mais si ko ba kama su etumba artificiel eza bongo mbeba ba longonke Kembo. ba longonke Kembo. eza bongo problème eza bongo problème donc vie eza etumba na etumba tobeta lisolo moko epai azali bolimbisi tokotanga mpe kombo tomoni etumba ya mokolo na mokolo tata wana afandaka na wiji nakozala na bango asalaka na mbongo koleka na libota mobimba alors ndenge baactivité dollar ekomaki mpasi na Luanda na Angola likanti ebotami epai ya ndenge bana mini balongoke kanti ebotami epai ya ndengwa batinga bazokende ta bato bazali tu na sina bino butu tobenganga mwasi intel aza na États-Unis moko dala belga na France totekaka tokende azalaki moto akoteka carburant akidaya bato bakotekela ye na wiji azalaki mpe na makoki akiyebisa noko abi noko ngai namoni baactivité ezokende ndola eza mpasi ifo bongo nakende mikila bapaya noko yebisi yo moto elemba famille mona epai na yo bunda kaka situation ekochange eza etumba yabite noko etumba fana kende kaka tema mwasi da koloba alors lito eyoki mingi esali nini ainsiste kanoka bon ça comment insister nani ote ntala mwasi ali est-ce que moi ça ebiso boyepo na nini yoka bon ça va bokende kasi mais sala ngele na mwasi wa wana mwasi ali koenvier bafoto baotinda balingani baozala c'est badima quand azali na possibilité déjà c'est ba démarche na bana mini ayaka États-Unis te aye États-Unis kufana faut ba document comme ça ko yima mode de vie azalaki nango déjà moni ke ebandela poto za facilité et puis États-Unis sous États-Unis za lokola Afrique bongo Afrique organisée mais na kati ba désordre no kati ko benda tika kaka donc aiza ko la ba tie pele ba kangisi sense princinga et ça on a rai babisiko sani yo benda na maboko États-Unis a facilité ye mo américain nyoko maka na misala il faut dologa beta batonga pour misala pena ba 12 heures du temps bla quitter ba de boulot bimos totiawa et ça facilité balongoke alors tata wana ne atobaka travailler dans les noirs l'Europe atuloba bongo sala na se ya me ya mesa ya raté et koya ça fait bongo ya butu simbi azo makoki asala nini asala butu e kokenda ke mwasi abisi cousin mo azoya awoti bongo na wishi na uti Luanda zoya awoti na mo cousin bali ko expliquer ba cousin moko ya bakati ya bakati tele tumba oyo toza ko se faire face alors et ça l'était ake musala et musala esilaki avant mbonga zongaka déjà basusu na koyoka cousin ya fanda atanda ki epe ba bédélariser aya akuta cousin na cousine na bolingo balongo ke Kembo nzoka azalaka cousin te mais azalaka likangu yambo ye akutana na ye ele ye aye koya ye pa États-Unis et balingi bazongela bolingo na bango etumba na etumba là amoni bongo alors certes énergie oyo toza moto oyo toza mpepe oyo tozali alors mafuta matie et atie des ordres mbila yaka te aye balongo ke tola ye mutu déjà comment kosala comme kofuta bandako ilere aye babi yonde bima a expliquer likambo na makantine Afrique ayebiki na koza raison mwasa ko babsete yo bima et ko bima bimi akomi sikoyo na difficulté pa okende kolala ya banda na kosala akomi sikoyo kozwa charge ndako ezaki na assistance sociale et logo biso na charge na ye babi okate mbonga bana nyonso mini wana ozo tata réalité les kana mboka obatela video bayadi mutu otozolobela sikoyo kuma difficulté so na sali mingi pas ki bosse so asali mingi yadi tutade ba uta Angola ba déjà l'état d'esprit au Lukambo ba 5 ko kende balongoke Kembo non likanjo ba ke ba uta lakini ba Paris c'était ba ba makasi mais ya ba uta Angola ba likina ba pays da mingi Afrique bazana ma sens moko développer mama mboka ba tira pene énergie
balongoke Kembo. alors les wasala mingi bakate pe mingi par rapport à pourcentage 40%. Une suffisance yesu koyo afute pas azolala ake pa ndi komo azwaka kibi yanda ko ala na basement na ye balongoke wala na basement na ye ndeko na bali mwasabite tuka kurana mai pe azo dépenser fa futa ba matière facture a comme une suffisance a comme ko sala taxi wana l'état a yeba kangote mais on sala zo sala normal moi si oya bengisa sala ba passeport ba visa nyonso et ayebi akei ko pesa rapport na l'état na assistance sociale na DHHS a comme ko sala pena ta na taxi ba benga ba yebi si ta taxi zo sala okotaka boni osalaka ndenge nini balandele na taxi et parce que toyaki koyeba lisolo yango mpo mingi biso batamangala toza kobomba na masolo pamba te okoyoka ngo epai ya bato ebele nde abombi lisolo na ye nde aye kosenga sikoyo biso tata ngunza soki okoki kosala application ya Uber ya taxi na kombole mosanga nasalaka monyango sikoyo lushe felka bona ye nayeba mpona nini yo moko te okosala nde epai nayaki lisolo oyo donc mokili eza etumba na etumba etumba yango soki ozangi boyebi na kati ya nsiki na Simono Anza okokomisa yango makasi mingi okokomisa yango problème oyo ekoampeshe yo sani ovaincre yango sote yango balongoke les choses graves il faut les minimiser siku ekopermettre yo odominer ovaincre likambo to etumba oyo etelemeli yo na moment nyonso ya bomoi ye kosala ndeko wana comme na impossibilité ya kofuta même epai mo basement na français babenga ngo nini basement kaka sous-sol voilà cave ingeta na kati ya kaola na cave mais azofuta comme si etumba ya mninga lusu moi ça ego ya bisete mai ato dépense parce que afu mai ko gafu kofuta amodi yaki esimba te et na ngonga otoloba solution na izani asala bongo retour donc azonga na libala azonga na mwasi wana balongoke Kembo bakomi kolonga bite boyebi te niveau etumba na ye il faut azonga akosantre mpo alonga etumba ya yango balongoke makambo toloba eza bavie quotidienne oyo toza kolekela nango chaque étape ya vie ezaka na etumba il faut bongo olonga yango za etumba ekoya ozomona pena solution te mais okomi na bout mais talaka à gauche tala droite porte de sortie moko ekozala eloko ekosala yo pasi eza makanisi kotungisa yo to le passé kotungisa yo te ta siko le présent oyo oza kolekela donc adapter solution na moment oyo likambo eza koleka balongoke adapter situation likambo oyo eza kolekela po mingi mpe bazwa maladi bazwa pasi mpo kaka botaki mpo na comportement ya bana donc bomo eza etumba lokola déjà si tobotami toyeba ete toye na mokili ya etumba epuis etumba oyo tokomi nango bakisa susu etumba artificiel oyo loposo pembe atieli biso balongoke tala kaka etumba yango mwana akobotama abotami ne normal aboyi kolela aleli te ebi ekomaka problème na bamunganga bongo eza bongo te banengwa ekomi problème mwana oyo abotama aleli te ni ayeli nefsi na kimia mais soyez ainsi mwana wana bakosala nyonso posani bayebi so oye na mokili oyo balelisaka bato alors po yo lela te il faut yo ozala na kikese kibakala il faut ozala suffisamment na maturité et il faut ozala na botata mokili balongoke bakoma moloba mbata il faut lela po oye na mokili ya facilité te tokuti mokili ya facilité te pe mokili eza ya facilité te balongoke mokili eza ya facilité te. Donc la vie est un combat à permanence. Et il faut tout vaincre. Et il faut biso plus d'énergie
plus ya kobelela ba ya bokasi bakoko ba expérience ba inspirer biso pona ko vaincre obstacle eloko etelemeli biso mokolo na mokolo. Santé pe soki etungisi mutu sa pe bongo etumba po bongo tolie lolenge ya kolongobana te tokomi kobela pamba nzoka koko abeyaka rarement bahôpitaux oyo eza lelo ezalaki bongo te. Imaginez ba morgue ba autorité orie batonga créer ba boulangerie ba misala bango baoskelani bazosomba ba cimetière basomba espace bakela basi ba cimetière pona nini po to ya mortalité leki makasi po africain bongo allié bongo mabe etumba akangi maboko ye aza kokanisa ete etumba oyo bakobundela ye soki eza fo ye moko asala nini abunda etumba yango eza etumba ifo yo moko obunda etumba po eza problème ya survie na yo, problème ya honneur, ya kozala na yo, ya existence na yo. Existentiel. Balongoki. Donc bon moi eza etumba eza facilité. Et ozo senga biso please. Kozala assoudé, tozala soudé na cordon ombilical ya tradition na biso. Po bana bongo na libota. Na bebatika biso na libota. Pamba te tata mama balikola ki biso bolam pe batata na bango na ba mama na bango to benga bakoko balikola ki bango bolam. Donc soki bazate il faut biso to se référer na bango ba pesa biso bokasi pe boyebi po mokili bongo eza etumba mukolo na mukolo faut bon toi la plus soudé na le plus grand ancêtre commun za bongo walongo fumukimba to kanga na fumukimba makasi pa pesa biso bokasi ya kokoisa obstacle oyo eza pene na biso. Balongoke balongoke pe baete tata moke aza kaka mosangisi kaka bongo mokaboli aza mosangisi kaka tata pe bongo mokaboli tata moke e to limite badeka bamakasi biso baboti to prodiguer to pesa conseil ezali ya malonga na bana please baza ko imiter comportement lolenge ya kozala ya baboti indirectement po tozana tosengeli mokili bongo ezala biso mokili ya malonga mais mokili ya biso comme na ba problème please batieli biso pauvreté na mboka surtout pas si mingi eza christianisme romona ba chef de l'état na biso esika bazo ba problème ete bazali banzambe ya nation. Au chef de l'État, en réalité, c'est bon nzambe ya nation, aza nzambe ya nation. Décision na ye nezo kokisama. Signature na ye nezo eza kondimama. Kutu parole des chefs et zalakani mobeko. Bongo te. Aza pena nzambe ya nation. Mais le lenge bango azwe bateke même nzambe aza na bitumba na ye. Et tant on attend toza kolela tata mokili ça peut tumba pour une fois kokisa biano parce que biano akoya kokisa ena ba canal il faut alekela balongoke eza bongo passe courant ya inga ya barrage inga wana ya haute tension et ya mbala moko na ndako soki na ndako ekosala ni ekosala ba dégâts il faut ba logette il faut ba cabine et na cabine ti na logette et 820 voltage pour esalisa biloko yanda eza tout eza spiritualité mobimba okosambela tata mokeli direct te ezalaka te aucune religion na monde asambela tata mokeli direct aucune religion au monde asambela bongo sauf ka baafricain nzambe basambelaka nzambe ye moko te po oyebi ye te omona pe ye te balongoki osala anjo ya nzambe ya tata mokeli okosambela bakoko na yo ya libota okobenga bakoko na ya libota kobana bona tata mama luvila Congo se présenter obengi bango et bango ba loger tu ba kocho courant pour yonde ongenga pe ongengisa balongoke bongo mais pas si siko ezali na biso tolandi interview ya Laurent Gbagbo
Pas plus tard qu'hier, interview et Salamaki à Robert Bourgi, à qui conseille à l'époque de Sarkozy. Le deuxième mandat, Côte d'Ivoire a des problèmes, il y a des problèmes sur l'habitat de l'Union, total à Kayango, les chefs de l'État, il y a des kilos à Mouké, tout le Pamba. Il y a des soldats français, Mindele. Je suis ranking à Sarkozy à Biofolongo. Wataramine à Sala, une organisation pour la. Il y a un passe côté de Samoa na Nkila Bapaya. Ceux qui basent sur ta mobilité, et ben, il y a un obstacle pour la biso. Balongué. Kembo. Po bakokende. Kota na kosala ba amitié na mungunia. Oyo ya biso. Alors, pendant kende, moi Lumbango. Conseiller Élysée wana bimi na silence lobi. Ba mo so ba okende nkolo banga suka baliba kufa lo ba vérité moko mais donc la peuple africain c'est rolala. Alors qui n'est karatiki. Alobi ça cause atinda ye. Abi ne kene oyebisa bagba tika bokonzi. Abi mais en toute honnêteté, bagbo mtazwaki deuxième mandat ça continue. Mais babi ne tika ba opesa gas. Président France a tia loi en Afrique bisi bagbo tika. Wana mdem do témoignage ne tika. Tu peux garantir parce que vous au tambo la garde du corps par tout tika watara kamba. Oh, il y a pas question. A télémélier ma kebele aliki a s'imposer. Armée française muteya, armée française ya ilongola yi. Babunda na Côte d'Ivoire. Siko watangazo ko kambali ngasa la 4e mandat. Donc imaginez. Pe bazuiye bakanga na ces pays. C'est sur 7 ans. Face à 10 ans. Bakang in venir mon enfant d'abord comme donc ils les aient tout balon que na ba tu ko ba tourner et pas interview et pas il y a Alain Fokar na Afrique Media na kanza na chaîne moi sala bon Alain Fokar ma ça pe na ba chaîne wana tu ko le moi sala ça chaîne na YouTube elle disait mais papa au comme il a 80 ans telle vérité oye bama o sa sunini mais tika ba jeune ba kamba habité même poko tika ba jeune ba kamba za peka de tumba ana ba beza etumba intervenir ça habité komba oyo ba kwame kuma ba bunda nanu to acheva ngote pena si pra tangi komba mbuta lumumba bi komba o lumumba bunda to kokisi ngote fona bunda balongo ke abi photo bunda faut la postuler 80 ans. Bongo yo okolemba pona nini na énergie osali. Et ce qui est grave na nyonso alobi Mitterrand afanda kana bokonzine Mitterrand la première fois abi na yo kakameni ekomelanga président français asenga mbongo. Président français wana la zosenga mbongo ba ivoirien ba okatisa ba mai ba kenoluka bo misala na France mais premier français asengi premier pays africain ivoirien mbongo ana pesa ki France fa na hôtel parce que bango bazole bango ti ba sujari ya habité ngam na lipa tu na mikoma abina pesa ya titre ya honneur abi je ne pouvais pas quoi président français senga abina na masolo ngese la bongo mais que ngaba singa personnellement c'est la première fois monsieur a senga imbongo apesa ye na France il fa une affaire là-bas 3 milliards 3 000 il y a 3 millions il y a euros ndeti basala ki ba pexi abimbongo na bele kika de report na biso wa pele ki na France le ki na malette apesi mbo balongo ke mais na suka interview na ye alobi que je suis catholique ngabi biloko yo lambi bien otutu sous zéro sani habité babine meilleurs acquis bien comme qui évangéliste mais si qu'on a zongeli catholique catholicisme nanga na je suis catholique maintenant il y a question ya guerre ya Israël zo bunda aka le bio za Israël za peuple ni bon de côté moaza nationaliste révolutionnaire côté mazo zonga ni lisusu na singa penantaba ya loposo pembe balongo ke
bon moi eza etumba ya mokolo na mokolo eza etumba soki olingi facilité na mokili okutana na ba difficulté oyo ekozwa yo mutu soki olingi facilité na mokili ekokumba ona humiliation soki olingi na mokili facilité ekokumba yo na faiblesse okozala soumis facilité na mokili esungaka motu te balongo ke oye ozwi résidence olingi ozwa nationalité mpona facilité bomo eza etumba leo likozwa nationalité wana ozoprêter serment osala pacte na milimo mabele ya mboka wana obotamaka congolais africain kati na Afrique na molimo toza biso nyonso mabele kaka moko loposo kaka moko mais leo yo changer nationalité on a la facilité bénéfice ya nationalité eza na ba conséquences na facilité ko isaka mutu facilité comme ça mutu etoko comme tapis facilité nkoi alembi alobi nga kolandaka bambangu na banyama kobundaka na bapo pakasa atenaka nkoi na bitumba to yebeli bongo wakuta poa pazwa bile ya mpakasa ezaki facile azo déployer bena énergie na ye nyonso nkoi pokaka alia balongo ke olia ezate lesenga kolia poza na bomoi bongo nkoi alobi na ça va ngai na changer nationalité nkoi alobi na nkoi nakoma na ngambo mbolo kumbuka lia na facilité déjà si balona dia matiti mbolo ebetaka moyebi ebimaka est-ce que mbolo kaliaka azule na facilité mbolo kalia na facilité bongo te mbolo ka okima ne mbangu te poni ni matiti kwa lobite ngai identité ya passion ya muti na bunda na bomaka ka bato ate na bomani na mususte na le kona koma na mbolo est-ce que ekosalama Zato ko ndenge nini mwana mtu au changer na nationalité est-ce que kati ni botata mukeli eza ya kola te totikala oyo tozali eza Natina chaque étape ya vie eza netumba na yango komema singa te yo moko na Zambie pe pa ezokende ba bazomona bazali ba musu bazolinga bazala ndenge yo zali ka ndenge yo zaba balinga bazala maladie problème ya finance problème ya libala problème ya mabota ezala yo obstacle te ya yo kozwa singa omidie mbika ko bon kozala komidie mbika ya singa te mais kozwa ba décision oyo commettre en difficulté et ba koko baloba boy na mbadi ya nguba moni mbadi ya nguba ti tosoma ba nguba basala na mbadi ya nguba te ya masanga kopola est-ce que ezanga kanisa mutu nguba moko malamu ezanga kate balongo ke na ba nyonso bazotungisa ya mabe moko ya malamu kozanga kate balongo ke balongo ke to yebela pena bongo to bongo na etumba tozwa singa te biso moko to mediembika yazwa ki chance ya mutazo zela et interpeller ye yeba ba musu bazolinga kaka bilamba yo zala yamuna batu musoka ko auti prophète afanda ka yamuko ayiko futela awa azipe nzoto kwa ina bomoti a vivre na ye parce que là l'équilibre ezali mutata mokili ba bazozonga ba musu bazoya ya musu bazozonga mukila muli musu bazozonga bazoya na mukila musu na musu kufa na mbotama cimetière na maternité loi de Dieu balongo ke soit makambo normal c'est pour un temps makambo ekoya ko bonga manango difficulté ezala te que les seules options na yo ya kosala n'importe quoi yeba ete difficulté ebotaka kaka facilité iloko moko te kotikala ka ngambo wana moko ekendaka ka moko te négatif wana ebotaka pe positif wana pe eza obota pe négatif courant kaka wana rotation iyi na courant wana ezobota pe négatif kana courant net et na phase momoni kabwani
ipesi pénètre balongoke Kembo. balongoke Kembo. balongoke Kembo. Hallelujah Moto. Famu Moto tia. ya balongo fumugimbango matoto ntelele Namiginonya. ntelele Namiginonya. kana mabanga Ukopasola nzela. chimola mpuku Na maboko. matondo mingi mabwe Mabwe. matondo mingi biso bana ya nisongia nzila na bokambami na bango mpona komema biso na walongo fumukimbangu ya kipa balongo pe bakoko tokolonga etumba tumbeteli maboko makasi matondo mingi